Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Aïda, joyeux anniversaire, Botama et l'amour. Botama et l'amour, Botama et l'amour, Aïda. Botama et l'amour. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Capilas. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Capilas? How old are you now? Banamzala Leo, Banamzala Leo, Banamzala Leo, Aïda, Banamzala Leo, pipipi. Oule bandeko nanga kandenge to salaka bino kuna pe bo continue bato chiluba bo continue Aïda Kapila sazalaka muluba ya tongo makasi wana na pesi bino nanu bambote betwa bwe malukai chez Étoile Nines TV donc to yekolaka surtout ba langue nyonso kandenge to lubaka yango tant to salaka ba biographie ya ba star na biso to sengaka chaque fois soki star na biso azaya ekolo moko boye to sengaka toujours boyebisa biso comment bopesaka bambote na ekolo na bino donc déjà na yebi na chiluba ezalaka betwa bwe kandenge ezalaka donc na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye penza na mutu na biso to bengaka mingi kizengi na biso ya scène Aïda Kapilas na lingaka mingi ko benga ye Aïda de mon cœur, Aïe de moi-même, donc na système moko ya bien. Aïda Kapilas aza parmi ba comédienne na biso oyo ba sepelisaka biso pas possible. Comédienne moko oyo changeaka toujours et encore ba imer na biso. Soki totali théâtre place Aïda za en tout cas ezalaka koseka na koseka. Ezalaka surtout bisengo na bisengo tolobaka chaque jour bisengo na bisengo donc na système moko ya bien. Aïda Kapilas asekisaka ebele ya batu. Aïda Kapilas changeaka baimer ya ebele ya batu kandenge ezalaka na ndenge ya bien. Bandeko nanga lelo jour oyo Aïda Kapilas abotama. Toyebi ke toza ebele o tolela Aïda Kapilas. Toza ebele bandeko nanga o tolingaka Kapilas. C'est le moment quand on lobaka chaque jour. Bandeko nanga, il y a de ces personnes bazelaka tango muto akokufa nde bakomi kolela bakomi kosala ba cotisation moko boye songolo pakata. Mais tango muto azalaka nanu envie baomona neti baomona te. Baomona ye neti baomona te. Ata façon olobaki no ba apprécier ye ezalaka pasi. Mais tango muto akokufa nde omona siko ba stati batu bakomi ko bwaka ye bomoni partout batu bakomi ko afficher ye batu neti ba star na biso omona ba émission kili mati ezongi esali boye o akufaki na maladi boye mutu kingani de abomiye. Mais tango muto azalaka envie
tosalaka yango te. Yango chaîne na biso mingi mingi eyaka pona osala pe ba biographie surtout ya ba star na biso. C'est aussi une façon ya koyaka ko apprécier ka bango ka ndenge zalaka na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga lelo anniversaire ya Aïda. Bino ba fan ya Aïda. Bino bo sepelaka na Aïda na minute oyo. Eloko nini bokoki koloba na Aïda? Ba parole nini bokoki koloba na Aïda? Kande na lobaka na ba commentaire na biso. Commentaire nde ezalaka makambo. Yango nde efundaka makambo nyonso. Komaka ka na commentaire. Moi maloba ya bien. Aïda Kapilas azalaka parmi ba comédienne na biso, ba comédienne oyo bazalaka surtout abonné na chaîne na biso. Alors ba commentaire na bino nyonso. Quand ndenge to sala ki biographie Aïda, il y a tant de personnes balobaki maloba moko ya bien sur la vie Aïda. Atanga ki yango nyonso. Sikoyo lelo pe anniversaire na ye, moi maloba ya bien oyo penza o ressentiraka na motema. O penza esalaka soki omoni Aïda zo jouer, soki omoni Aïda sur scène, eloko nini o santaka. Nini penzo santaka na vie Aïda, nini penza otiaka na mutuki Aïda ndenge na omona eboye. En tout cas, bimisa yango kana ba commentaire bandeko nanga, ekosala Aïda kitoko, kitoko penza makasi. Jour anniversaire Aïda, comme vous le savez avec Aïda Kapilas, Aza comédienne moko azalaka toujours et encore sociale. Elle a été toujours présente. Ezala na matanga ya ba comédien mosusu, ezala na ba feti, ezala nini. Azalaka toujours et encore présente. C'est vrai, tant de personnes ba yebi Aïda kenon na ba scène sur scène na ba rôle na ye surtout Aïda Kapilas azalaka mutu moko munoko. Yesu saja ko finga mutu ko finga. Soki aza sur scène ata soki eza papa Serge ko finga na ye. Ebele abatu bakanisaka kenon même na vie na ye azalaka mutu moko matata. Mais de nature Aïda Kapilas azalaka na ebongo te. Azalaka mwasi moko avec beaucoup et encore beaucoup de respect. A respectaka tellement mutu nyonso. Ezala mukolo, ezala mwana muke, a respectaka. Aïda ta soki ba surprendre ye na émission quand ndenge zalaka moi ba télé-réalité ba tournier moi ba question quand ndenge zalaka ba question moko ya kopesa vertige et pas ya bato mosusu. En tout cas, Aïda Kapilas a répondra toujours avec sagesse et maturité bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Là c'est Aïda penza Kapilas. Akendaka nango kitoko penza makasi azokende nango na ndenge moko ya bien. Ndenge penza ya bien otolobaka ndenge moko ya bien. C'est Aïda Kapilas. Azalaka na problème na mutute. Azalaka te keno biswana swana yango emataki yango ezongaki yango esalaki boete. Yango bomona ta lelo jour anniversaire na ye presque tout le monde a posta Aïda. Totali soki tokoti na ba Facebook, na ba page ya ba comédien na biso, la plupart des comédiens bandeko nanga baye ko souhaiter Aïda joyeux anniversaire. Ba souhaiter ye penza ba lobeli ye makambo kitoko toke pa ya Belvi Kandi la patrona a souhaiter ye. Je m'excuse toke pa ya Pomba Sen si la bisalo a souhaiter ye toke pa ya ba Irsil Pechanga Dinana la douce, ba Cardozo, ba Ronel, tout le monde presque, ba tonton Adailunga, ba tonton Bobo, bango nyonso ba souhaiter. Pona nini parce que ayebi ndenge nini akovanda kana batu, ayebi keno soki ndeko nanga azobela ifona kendo tala ye, soki ndeko nanga aza na matanga ifona kendo tala ye, soki ndeko nanga boyeboye ifona zalaka toujours et encore présente. Yango esali ke lelo anniversaire na ye mbutu ebele ya batu ba sepeli na ye. Ba sepeli penza na ye. Tomona ki awa kutu ata trophée na ye oya utaki kozwa bandeko nanga tomona feti oya sali. Ba Belvi Kandi bazalaki kuna ba comédien ebele bazalaki kuna bandeko nanga. Pourquoi? Respect o Aïda Kapilas azalaka nango. Yango ezalaka bien toujours dans la vie toye baka ndenge nini ya kovanda kana batu. Lelo to mona ebele ya batu surtout biso ba Congolais. Tozalaka soki nzambe ya pamboli yo kaka na mwa mbongo muke. C'est fini orgueil et bandi. Okomi orgueil. Okomi ko saboter baninga. Okomi ko sala bisala sala. Je me rappelle même.
Aïda Kapilas azalaki parmi comédien oyo ye comédienne penza oyo bapesaki ye mutuka na couple présidentiel. Bandeko nanga ndoto ekomaki réalité. Ebele ya bato bazo travaillaka trop dur pas possible pona kozwa ka mutuka pona osomba ka mutuka mais ye penza azwaki yango cadeau. Mais malgré ça azaki toujours na komikitisa bato mosusu peut-être baolobaki na ju faveur epai ya bakonzi donc naza likolo. Mais c'était pas le cas avec Aïda. Azalaki toujours Aïda otoyebaka. Très calme, très sage, toujours social, kosekisa batu, kosepelisaka batu, kandenge azalaka na vie na ye. Donc Aïda ka bongo. Aza mwasi moko exemplaire. Yango bandeko nanga na pusaka toujours batu, na encourageaka toujours batu, tolandaka ba mwa théâtre na biso. Na kalawana ebele ya batu balingaki lisusu kolanda ba théâtre te. Pourquoi? Parce que ma fille ezalaki ebele talaka la plupart des parents babando préféré na bango batalaka ya ba nigérien parce que ma fille ezalaka te ya biso ba congolais. Ma fille ezalaki surtout soki comédienne oyo na oyo basololaka te omona soki bapesi bango tableau moko wana si s'agit ya mafinga bakobimisa penza mafinga ezalaki bongo. Mais quand même na ba théâtre lelo soki totali ba théâtre ba Belvi Kandi, totali ba théâtre ba Mams, totali ba théâtre ba Dinana la douce ya ba Sil Pechanga ba tonton Ada bomona ke biloko ya mafinga wana ezate. Donc ba théâtre ba film moko tokoki kolandango na bana ezo ya pe ko etikaka biso. Donc eza mwa bongo. Bandeko nanga lelo anniversaire ya Aïda Kapilas. Kandenge toyebi lelo nde lelo Aïda Kapilas a totalisé 32 ans de pouvoir. 32 ans de pouvoir bandeko nanga pona batu mosusu oyo bayoka biographie te ya Aïda Kapilas ezaka na chaîne na biso bokomaka na recherche biographie Aïda Kapilas bomona biographie na ye ekobima bandeko nanga na ndenge moko ya kitoko bolandango ezaka mama na bino mama ba news Étoile Nines TV ye mutu asalaki biographie ya Aïda Kapilas na système moko ya kitoko. Bandeko nanga ka ndenge topesaka na biso batoli na ndenge moko ya bien parce que tu constater lelo tant de personnes bakomi soki eza jour anniversaire na bango bandeko nanga bokomona batapage nde batapage. Batu ebele batu mosusu kutu bazobosana ta kutu te ke non mutu oyo azopesa nga pema mutu oyo azosala ke lelo babenga nga mutu tel eza nzambe donc bazo se rappeler ata kutu te ke non nakomisa ta nzambe. Namonaka bato mosusu soki eza jour anniversaire na bango omona bato mosusu bakotaka na ba jeune journée wana a dédié yango na prière alobi nzambe na eko pesa yo merci matondo mingi parce que tu m'as protégé, tu m'as gardé. Lelo soki na komi na âge oyo c'est par ta grâce. Mais omona bato mosusu anniversaire bongo tapage nde tapage. Mbongo nyonso azaki nango ya na ndako il faut abimisa. Abengisa ba camarade soki ya wapi. Feti na feti tapage nde likambo. Tapage nde likambo. Ebele abatu to komprenaka te tango mbula sike koti na vi na biso. Nini ezo salema to komprenaka na biso te. Mais to monaka na biso ka eza esengo. Bandeko nanga tango to fetaka anniversaire na biso. Mbula moko eko bakisama na vi na biso. Seke to tie pa mosusu na devant na biso liboso na biso. Donc soko ozalaki peut-être na 40 ans o etikalaki poko vivre na se ya meoyi otikali siko na 39 ans. Siko tango ozo bakisa mbula moko ezalaka tan ovandi vanda penza parce que toyebaka te jour nino kokufa mutu moko te ayebaka te. Yango tomonaka mosusu bolamuka na mino na tango boye peut-être mutu tel atiaki photo ya 2 jours na ba Facebook to na ba statut botali mais bolamuki ka boye baye koyebisa bino ke mutu tel akufaki ayebaki te ke dans 2 jours nazo kufa dans une semaine donc mutu moko te ayebaka te. Alors yango ezalaka bien soki eza jour anniversaire na yo avant okota na ba tapage nyonso vanda nanu
remercier Nzambe, après ko remercier Nzambe vanda. Tia makanisi na yo esika moko, omituna, lelo, lobi nazalaki soki na 17 ans, lelo na komi na 18 ans. Eloko nini ya malonga o na sina sali na se ya moi. Soki lelo, Nzambe abenginga nini na salaki na se ya moi, oyo ebele ya batu bakobanda ko se rapela kanangai. Babiloko wana il faut totia kango na mutu. Mais soki omoni ke peut-être na 18 ans wana eloko moko te esimba na vie na yo ndeko nanga. D'ailleurs eza ba opportunité ya koloba ke non il faut na sala ba déclaration na jour oyo na botamaki. Okomi ko sala ba déclaration na yo. Ata so yo okeno sala na yo ba tapage na yo. Premièrement d'abord sala ba déclaration sur ta vie. Sambela remercier Nzambe sala ba déclaration sala pe ba prière à protection kandenge zalaka na ndenge moko ya bien pour que ane mosusu oyo ko banda eye la yo ba bénédiction kili eya na ba bénédiction eya na ba réalisation surtout ya ba makambo ebele kandenge tolobaka bandeko nanga mama banyuzo ayaka toujours et encore ka kopesa bino ba conseil. Wana ezalaka musala na biso na lobaka ngo chaque jour. Ezalaka bongo. Il y a de ces personnes ba sepelaka na bango. Mais il y a aussi d'autres personnes ba monaka na bango kakena ozolekisela biso ba data pamba. Mais kaba même conseil oyo esungaka tant de personnes. Il y a tant de gens ba bengaka pona ko pesa biso ba merci surtout il y a ba conseil to pesaka. Donc peut-être ceux qui yo ezo sunga yo te mais yebake ezala batu mosusu na sima pe ezo sunga ka bango donc ezalaka mwa bongo la famille. Comme d'habitude bandeko nanga toyebi biso nyonso kala mingi te tozokota na 2024 le 7 décembre quand ndenge toyebi bandeko nanga 2024 ba plan na yo eza nini Nino planifié. Est-ce que ba prière na yo o sambelaki année passée na décembre le 31 parce que le 31 ezalaka jour o mutunyo soto kendo sala ba déclaration. Est-ce que ba prière ba déclaration na yo o salaki na 2023 pour na kokota na 2024 et si et c'est réalisé déjà to ezana nous en attente. Ce qui se réalisa eza moment ya kobanda kosala ba déclaration mosusu pona kokota 2024 kandenge zalaka. Mais soki nano se réalisa te réaction na yo eza nini? To plan na yo eza nini? Soki oza na plan te na osenga na yo vanda esika moko tia makanisi place moko banda déjà lelo ko sambela kosala ba déclaration ke Nzambe na 2024 oto kota biloko na senga ki na 2023 na 2022 ya kokota 2023 et se réalisa. Continuez kana ba prière bandeko nanga parce que ekozala bien te chaque année babilo nyonso planifia ka isimba kana ngote eza pasi omitala tala pendenge nini ozotambola kana système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga mwa kandenge ezalaka pona batu oyo bakota kana ba chaîne biso pona kofingaka. Bandeko nanga ezalaka bien te okota na ba chaîne batu pona kofingaka. Eza bien te. Eza penza bien te. Et osala pasi pas seulement chez Étoile Nines TV, to muna yango quel que soit ba TikTok, quel que soit ba Facebook, eza na batu mosusu na je ne sais pas la famille soki ezalaka nini, ezalaka koloka to ezalaka kindoki to ezalaka nini. Boyaka na ba post ya batu bozo ya kofinga ezalaka nini bandeko nanga tango bofinga kawana na tuna bino nani eske na butu bolalaka penza na butu penza bolalaka bandeko nanga somo ebele abatu boloba ki surprise aida kapilas mobile salelier ezala somo mobile na ya salelier surprise bandeko nanga bino moko boyebi moya to lobango awa ezate ya vie privée abatunga na boya kananga kokota na yebisaka bino chaque jour ke ngana zalaka nanga mwasi ya songi te na linga nanga ki songi te na linga penza kokota na ba vie ya batu te na boya kanangai ngana ya kananga na selika émission nanga na silisi na ke na kota na vie ya mutu ekendaki ezongaki mataki kitaki
na boya kananga bandeko nanga moya na kota na vie privée ya Aida Kapilas ezate. Lelo eza mukolo ya Aida. Hey, Aida na biso abotami. Bomona deja ba photo na ye, a posta ba photo na ye na page na ye ya Facebook bandeko. Pona ba o bazala na pose okendo tala ba photo wana, en tout cas soyez libre ya okota na page na ye ba photo ya kitoko. Bomoni neti photo eza likolo nyonso mibale, eza ba photo na ye bandeko nanga somo. Eza ya koinda lelo nde lelo balobi lelo nde lelo Aida Kapilas azoindisa na niveau moko pas possible. Donc ezalaka bongo anniversaire ya ba comédien na ba comédienne, ezalaka suka penza na ba anniversaire. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, tokomi na biso na mwa suka penza na biso ya partage na biso ya lelo. Quand ndenge tolobaka na biso chaque jour bandeko nanga, avant tosilisa na olingana nuna pesa nanga bambote nanga na ye moko Madame Linda Bukulu, bambote nanga na ye moko Mama Germaine depuis États-Unis, bambote nanga na ye moko Mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal, bambote nanga na ye moko Julia Mananga, bambote nanga na Cécile Ntumba, bambote nanga na nani mosusu Pascal Longi depuis Lubumbashi, bambote nanga na ye moko Mama Myriam depuis Belgique, et pourquoi pas Madame Judith Diampovisa depuis Français. Bambote nanga na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV ba o nyonso basepilaka na Étoiline, na pesi bino bambote na système moko ya Tokos Makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.